bote na bande konyo surtout balandaka vérité na politique. Vérité na politique eza émission oyo ebotami ya sika tozolobela masolo ya mboka na biso oyo ezoleka na kati ya Congo. Congo République démocratique du Congo. Alors na kati ya mboka na biso tozomona makambo ebele oyo ezokoleka banda ebandeli ya Kasavubu ti tokomi na Mobutu tolongo na Mobutu tokomi na Mose papa na biso Mose Laurent Désiré Kabila tolongo na Laurent Désiré Kabila tokomi na Joseph Kabila. Mais makambo oyo ezoleka na kati na mboka na biso eza pasi na mawa. Lelo tokomi na tango ya président Fati Béton. Mabi eza béton pour buka béton faut ça vraiment na habité. Mais tozomona président de la République Fati Béton a continué à pouvoir na asibino bolandaki discours na e oyo apesaki avant tokende na consultation. Alors discours wana ezalaki discours ezalaki makasi mingi. Ezalaki vraiment makasi. Na discours wana bato belé bazwaki ba palpiti na kati ya discours wana. Lelo tokolobela nazala ba point misatu o tokolobela. Makambo eza misatu o tokolobela na kati ya émission na biso vérité na politique. Ya liboso tokolobela makambo ya Vital Kamerhe. Aza na prison, aza malade, tokolobela ngo. Ya mibale tokolobela likambu ya papa na biso Molière. Papa na biso Molière, tokolobela makambo papa na biso Molière. Ya misatu tokolobela consultation oyo tata mokonzi Fati Béton Félix Tshisekedi to bakela ba fleur ake liboso biso so bana Congo tous ensemble tous à liboke tous à la bomoko pour to bongisa mboka na biso. Alors na pesi mbote na bande kunyo surtout oyo balandaka émission na bino vérité na politique. Bambote na bino skensu ozali ba o bazali na Europe ba o bazali na Océanie ba o bazali na Afrique ba o bazali partout na pesi bino bambote. Alors premier sujet na biso ekozala tokolobela makambo ya Vital Kamerhe. Nasi bande ko bino nyonso tout oyo bozolanda émission oyo boyokaki ndeko na biso Kamerhe aza maladie na prison. Ministre asengi ba bimisa Vital Kamerhe akende kozwa ba soin na poto. Soit en Afrique du Sud, soit na Inde, soit na moka oyo esengi ke ba soigner Vital Kamerhe. Eza pasi na mawa. Ya komona ba ndeko na biso moko ba congolais o bazo comprendre te eloko nini ezoleka na kata mboka na biso. Mboka na biso, je pense que il y a demi-siècle, 50 ans, il y a pasi, il y a souffrance, il y a mikakatano na kati mboka na biso. Mais ezana batu mususu oyo baza toujours na esprit tozalaka toujours na ba pasi. Mboka na biso za mboka oyo ezana nkita ebele. Eza mboka oyo tokoki komona ba pasi tozomona na kati mboka na biso te. Mais ce qui est autre monde passe dans la mboka na biso, ça veut dire que ba kondi oyo ba tambwisa mboka na biso kolongola Joseph Kasavubu kobana na Mobutu ti kokoma na Joseph Kabila bango nyonso surtout ba tambwisa mboka na biso na bosolo te. À part Laurent Désiré Kabila papa na biso Mose ayaka na idéologie ya bien o lelo ke ko sala ki mboka na biso e évoluer mboka na biso tolongwa na mikakatano oyo tozana yango. Mais bino bomona bino moko ndenge Joseph ndenge papa na biso Mose a umela te na pouvoir
balongola ye parce que ba occidentaux balingaka te parce que bazalaka na masolo na bango balingaki balia na kati ya mboka na biso ndenge baliaka toujours. Joseph Kabila ye pasi na pasi biso bana poto otozala na poto tozosala quand même nécessaire ya kosala kotinela bandeko na so baza na Congo démocratique kosunga bango mpo bavivre. Mboka nini oyo esengaka ifo diaspora esala esunga mpo bato bavivre eza pasi na mawa. Leo tokomi na Fati Beton président oyo aye na idéologie ya kobongisa mboka, président oyo aye na masolo ke mboka échangé, mais tozomona toujours bakal, toujours bakal, toujours bakal. Tolongwe na dossier wana tokoti na makambo ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aza prisonnier comme ba prisonnier nyonso bakangami na lingala o nyonso bakangama baza na kati ya boloko. Mais comment fait ministre à Koko Senga ba évacuer ba bimisa Vital Kamerhe a ke nekozo ba na poto, soit en Afrique du Sud, soit na mboka moko, soit na Inde, soit na mboka moko boye na Afrique azo ba soin. Est-ce que na kati ya mboka na biso to na ba politicien ba leka na prison to mona vena biso Jekoko na pesi mbo de sikoza Jekoko Mulumba na pesi mbo de sikoza to mona vena biso Jekoko na ba vidéo biso to mona ya mauvais Jekoko to sans makila na prison to mona ta ministre mon côté abima oya lobaki non Jekoko somo a sans makila to bimisa Jekoko a ke nous voit traitement na étranger to mona ata mutu moko te. Mais pourquoi na Vital Kamerhe batu batelemi yango batelemeli yango lokola so eloko nini pour Vital Kamerhe ake kuzwa soin na libanda? Non, biso ba congolais ezala na diaspora ezala na Kisasa tolobi ke na Congo tolobi ke Vital Kamerhe akoki kuzwa soin na libanda ya mboka te. Ndenge président Fati Beton alobi mutakobima te mutakoningana te biso surtout bino tout oyo boza na kati ya Congo bokozala wana po toyeba eloko nini président akoloba. Nayebi ke il y a des choses qui se passent oyo bazolinga ke babimisa Vital Kamerhe pour akima. Moi je sais nazoloba vérité même ata lelo bokondimanga te lobby bokondimanga ke eza eloko moko bazosala pour Vital Kamerhe abima pour azwa moyen ya kokima. Alors pour na biso ba Congoman tolobi Vital Kamerhe akotika na prison soki bako soigner Vital Kamerhe pour aza maladie ba memaye na hôpital oyo eza na kati ya Congo. Yango nazoloba nazolakisa batu biso ba Congolais ba Congoman nazolakisa bino ke ba oyo bakambaka mboka batoyo bakambaka mboka po bango bakendaka kozwa traitement na ba mboka ya libanda parce que bazalaki na facilité bazalaki na capacité ya kobima okende kozwa traitement na mboka. Mais ba oyo bandeko oyo baza na eloko te peuple congolais oyo azo souffrir oyo aza na eloko te soka beli azo kufa lokola nyama. Tout un exemple à l'hôpital na biso lokola mama yema. Tout un hôpital lokola l'hôpital il y a le Vanium oyo bana ko benga le Vanium. Botala l'hôpital wana lelo eza na ba niveau ni. Eza lolenge nini l'hôpital wana. Soki basalaki ke lelo babongisa basala l'hôpital ya malamu oyo mutu akoki kobela oyo congolais nyonso akoki kobela akoki kokende hôpital bakoki kosoigne ce que Vital Kamerhe banga komema na hôpital wana. Mais ntango baza koloba babimisa Vital Kamerhe na kati ya Congo République démocratique du Congo bamema ye libanda ya mboka po basoigne na bokono, ça veut dire que babongisa ba hôpital te
babebisa nde bahôpital. Na opesa mbote na vie na ngai Karmapa mbote ebele siko ozali na nzembo ayembaki par rapport ya hôpital oyo mama yemu. Bola na nzembo wana bokoyoka comprendre ba vérité oyo ezobima na kati ya bopito oyo eza na mboka na biso. Eza pasi na mawa. Alors pour na biso ba Kongomani neti nga na osenga na président Fati Vital Kamerhe akoki ko se déplacer te. Vital Kamerhe faut avana na kati ya Congo, na République démocratique du Congo. Ba soigner na Congo. Parce que Vital Kamerhe a l'équipe à Congolais n'y surtout na valeur. Vital Kamerhe aza plus important na ba Congolais n'y surtout. Soit na ba politicien n'y surtout ba leka na kati ya Congo. Oh, bazala na kata prison, bazala maladie, à l'équipe bangote. Pour nini, faut pas saigner la ye, ministre, faut saigner la ye, Vital Kamerhe a que nous avons soin du banda ya mboka. Bande konanga, ba Congolais, ba Congomani. De comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De comprendre que ezana ba kamususu bazo sala, pour lobby, parce que Vital Kamerhe, boye bibine surtout ba na Congo, Bobengaye, le pacificateur. Alors, on ne sait pas. Point d'interrogation. Toyebite, bazo lingaba bimisaye pour akinikosanani. Est-ce que le lot n'a souhaité liwa Vital Kamerhe? Bon, excusez-moi, pardon, vraiment, c'est un pardon. Bon, excusez-moi, n'a souhaité liwa Vital Kamerhe. Mais ce qui est le Vital Kamerhe a koufi. Mais les Congolais ont bakoufa na est et belé bazo koufa na est. Tu le lo bazo koufa na est tu le lo. Échangeani. Donc Vital Kamerhe aza très important que les cas ba Congolais nyonso o bazo koufa na est. Non. Vital Kamerhe, soi-disant comme on peut dire, c'est un Congolais. Oui. Tonimi Congolais. Mais est-ce que aleki ba Congolais o bazo kufa na est, aleki ba Congolais o bazo kufa na nzala na RDC, na Congo, na tous les provinces ya Congo, aleki bango? Non, aleki bango ta. Biso tout ba Congolais toza ndenge moko, mutu aleki Congolais azate, mais mutu na mutu azana poste na ye, mutu na mutu azana pouvoir na ye. Donc, Vital Kamerhe, ceux qui sont malades, ba memaye na hôpital, oyo eza na kati ya Congo, oyo ba Congolais nyonso ba kenda ko se faire soigner. Ba soigner. Après, on va voir ce qui va se passer. Vital Kamerhe azan de konabiso. Soi-disant, de konabiso Vital Kamerhe. Congolais, oui. Mais Azan à l'équipe à Congo n'ignon sont tout. Ba soigner na Congo, l'hôpital na Congo paysanni, malgré tout l'hôpital à Malonga vraiment na Congo isate. Fati Beto a pour à ça l'hôpital à Malonga mais bozo bloqué. Masolo wana to beta yango na émission oekoya. Mais lelo na ekolobela masolo ya Vital Kamerhe na papa na biso Molière yango na ekolobela. Alors, Vital Kamerhe, bo soigné na Congo. Na repesa longonya mingi na ba juge na biso oyo bazo kata makambo na minute oyo na kati ya Congo. Longonya na bino ba juge bo continuer nengwana. Eza lokumu na bino. Pe moko na biso esengi ya kozala na ba juge ya bongo. Eza to sengi te ya kozala na ba juge oyo bazalaka liboso bazalaki konyokola peuple congolais. Ba juge oyo bazo kata makambo en tout cas longonya na bino en tout cas nzambe apambola bino bozala vraiment toujours kaka na même esprit patriotique to mundela mboka na biso Congo, mboka na biso Congo etondi na nkita, mboka na biso Congo eza mboka oyo na mokili mobimba na loba yango na mokili mobimba mboka oyo eleki Congo na nkita eza te.
ezata même indele bazoloba yango baoccidentaux bazoloba yango oyo bayaka koyiba na kati ya mboka na so misusu oyo baza na motema ya bolamu ke komona biso ke liboso bazoloba yango mboka na biso ya mboka oyo etondi na nkita mais peuple azosouffrir biso bakongolais toza bato oyo tokoki kozala na libanda ebele nde toza boye ta à l'époque toyebi bagabonais même jusqu'à présent même ti lelo oyo bagabonais Omar Bongo azalaka lisusu te mwana Omar Bongo akota na pouvoir mais bagabonais tomonaka bango kaka libanda ebele ta mboka esengaka bongo congolais akoma kobima lokola niau akoma kobima lokola mpuku akoma kobima partout mpona nini mboka eza malamu te bémission eza vraiment ebele nga le pas de la presse congolaise na kopesa bino mpona bino bandeko na nga bacongolais bocomprendre eloko ezoleka na kati ya mboka na biso vérité na politique eza mpona bino bosoutenir yango bosabone massivement na vérité na politique naza wana mpona bino mpo tosolola oyo mpe amoni ke mwa mbebe ezali akomela ngai même na commentaire na komona na kochanger comment tokoki kokende na masolo ya vérité na politique décision ce n'est même pas eza kutu décision te eza ndenge biso bakongomane oyo nyonso baza même idée na ngai tolobi président Fati yo nde oza mokonzi ya mboka biso nyonso tu bana ya mboka to asima na yo même ba diaspora ata oyo bazosala ke bazoboya me na kuzu bazondima ke pouvoir eza na maboko na yo yo nde mutu okozwa mokano ya suka opasaki consultation eleki batutu baleki tozozela oyo yo okoloba na biso toza nsima na yo président Fati kobanga te tokobunda mboka ekokende liboso okozala toujours na kibokonzi na yo toujours na kibokonzi na yo oyo bakoki kosala ba 2 mandats ba 3 ba 4 mandats ta mosusu yo na misala na yo parce que nazomona namona yango nanu te banda même na époque ya Laurent Désiré Kabila ti tokomi na kati ya Joseph Kabila natikala komona te motard oyo azotambusa yo mokonzi ya mboka kwei okiti okangi cortège okiti oye kotala nini ezoleka natikala komona yango te président Fati beton ya yo ya mwana yo nde oza mokonzi ya mboka biso toponi yo tolingi yo ozala wana na kiti ya bokonzi wana yo nde umela alors dossier ya Vital Kamerhe mpo na nga eza déjà classé donc Vital Kamerhe okobima mboka te okozala wana tina suka président Fati beton mokonzi ya mboka koloba po tovandisa masolo mboka ekende liboso toke na deuxième point lisolo na biso ya mibale ezali papa Molière papa nabengi yo papa Molière parce que oza papa napesi yo ba respect na yo ebele parce que oza papa Molière kolinga te kopesa pouvoir na mutu moko oyo aza lisusu na pouvoir te na mutu moko oyo balobi na ye vanda vandi yo lingi osala émission mpo obimisa ye osala ye opesa ye makasi mpaka ya liboso papa Molière na ba respect ebele nazopesa yo nalandaki émission oyo osalaki na site moko na chaîne moko naza wana te mpona kotanga bachaîne na bato te mais nalandaki émission oyo osalaki olobi sans Joseph Kabila concitation et quoi aboutir na rien. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila il est qui na Congo? Joseph Kabila aye na Congo botala ka bofu bolandaka ba Congolais bolandaka Joseph Kabila aya ndenge nini asala ndenge nini akoma ndenge nini po la koma ndenge aza. Qu'est-ce qui prouve que Joseph Kabila c'est un Congolais? Mutu moko ta ko yebisanga ke a prouver que Joseph Kabila il est Congolais azata
acte de naissance, il y a Joseph Kabila, il est né où? Mais pourquoi Papa Molière, omoni bino ba papa ou boti biso. Bokomi kolakisa ba face na bino ya mabe. Waneza na émission on a talaki na makambo ozoloba ezolakisa face na yo ya mabe. Pourquoi yo kokoloba ke ce qui Joseph Kabila azana consultation te consultation on a et quoi aboutir na rien. Parce que Joseph Kabila, il est qui na Congo? Nana amona kin, na botami na kin, na yebi kin. Na yebara Joseph Kabila na makambo ya politique ta. Joseph Kabila est la politique ba memie na papa na biso Mosé. Kabila le père, to yebié. Mais lelo Kabila Bokomi Kocha Kabila la place Moro, c'est comme s'il est qui? Kabila, il est rien. Président Fati, béton, te ebi maman nae, te ebi papa nae, te ebi sika botama, te ebi sika kola. Joseph Kabila, nana ebi sika Joseph Kabila botama. Na ba Congolais nyon surtout ba Congoman. Na ba tous les Congoman au la rata Congo. Nana ebi sika Joseph Kabila botama. Personne. Alors, na partie ya consultation, to comment comprendre le bateau yo bazana mi tema mabe, ba papa mabe, ba maman mabe. To comment comprendre bino. To comment comprendre ba papa mabe, ba maman mabe. Papa Molière, comment fait-il que nous l'obake? Na consultation qui comme Joseph Kabila a été, Martin Fayulu a été. Et qu'on aboutir n'a rien. Pourquoi Martin Fayulu, Joseph Kabila, Bangonde ka ne baza Congolais, Bangonde ka ne baleki tous les Congolais? Non. Bolingate et comment Masolo y a ba compte à rendre. Notre président Fati Beton a eu un compte à rendre. Fati Beton a eu un état de droit. État de droit, eza Fati Betonté. État de droit, eza mi beko. Soko sala ki mabe oyiba ki bakokanga yo. Yango nazo répéter batu nyo surtout ozo mona bazomi ko tia maloba bakomi ko côté na Joseph Kabila parce que bazana ba meba bazo banga lobi bakokanga. Peto kokanga bino. Boko nanger na fleuve Congo. Na repesa un exemple moko ezalaki lisolo te mena koti yango kaka lisolo ya lelo te mena koti yango mpona lakisa bino Barnabé oyo alobaka aza kadogo ayaka na mandoki akobima na ndoki lelo aza ana prison. Fati Beton balobi toujours tokolia bino parce que peuple congolais tellement mutu nyonso tout oyo yebiki asala mbeba tia misu tokozwa bino. C'est état de droit. Tokokanga bino pona NT. Tokokanga bino pona kimotema mabete. Tokokanga bino parce que boyiba bosala ya mabe boboma peuple congolais ça fait 18 ans. Tolongoli ya Mobutu. Totie ya FCC, ya PPRD. Toko Kangabino Mipiku, 18 ans, il y a souffrance. Peuple congolais a souffrir. Papa Molière, tu continues toujours à quand? Pose le baquet. Est-ce que Joseph Kabila a cru qu'on dit boya bolongolier karabongo? Mais il est qui? Joseph Kabila aza nani na kati ya mboka na biso Congo oyo akoki kodeside na kati ya mboka na biso Congo donc yene aza kaka mokonzi donc ye fo azalaka mokonzi 18 ans. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait à 18 ans? Joseph Kabila à 18 ans asali nini na mboka na biso Congo? Asali le retard hôpital ya malongo eza te bato baza kolia bien te bato bazokufa nzala souffrance na kati ya Congo. Joseph Kabila asali nini na kati ya Congo? Asali le retard. Alors en tout cas pour la lelo, l'émission lelo, Nasuki Awa, et ça première émission dans le sala
na vérité na politique. En tout cas bandeko nyonso oyo bakolinga oyo bakosepela na émission oyo vérité na politique s'abonner massivement na kata chaîne na bino vérité na politique officielle toza wana pona bino pona kolakisa bino nini oyo ezoleka na mboka mabe nini ezoleka na mboka bolamu nini oyo ezoleka na kati ya mboka naza wana pona bino les pas de la presse congolaise on est toujours ensemble nde nalobaka nasuki wana po na mokolelo mais nakobetela bino lisolo ya Barnabé esika auta émission wana ezali se préparer deuxième émission et émission ya Barnabé ndenge za na kata prison na expliquer bino esika ni na uta ndenge ni ya lobaka za kadogo ndenge ni ya lobaka robe alobaki akozwa kanzambe za pasi na mawa un étranger mutu moko we auti toyebi ete esika botama te na kini toyebi ete na ba province ya Congo toyebi ete ye moko alobi aya kadogo mais lelo akomeli biso a menacé président de la République mokonzi ya mboka na biso tokotelemela ye donc tosuki wana tokutana na bino na émission ekoya les pas de la presse congolaise toujours na bino on est ensemble on nous guide ciao.